Mbote, balandina biso ya chaîne Mosako Lishako TV. Vraiment, vous êtes toujours branché la chaîne Nabiso. Merci na bono so s'abonner, s'abonner massivement sur notre chaîne Mosako Lishako TV. Abimi une émission 100% chrétienne. Lelo na plateau na zanga moti na zana invité na frère Flamme au vous découvrirez bientôt ce qu'elle a nani, asala nini. Vous découvrirez bientôt. Avant l'émission, je dis un grand bonjour à mon boss Michel Chako depuis Canada. Bonjour Ndeko Flamme Kaloubi. Bonjour Arlette. Ndeko Flamme Kaloubi balandi na biso ya chaîne na biso Mosako Lishako TV na émission 100% chrétien ba pour se baïba. Ndeko Flamme ala nani? Ndeko Flamme asala nini? Est-ce que vraiment pour expliquer bandeko baïba so ko nani osala nini? Merci Arlette pour na motuna o tuningai kombo na ngai bazobenga nga na kombo Kaloubi Flamme du ciel fils du chef de terre naza muyembi na katia egradi Siforko grâce divine na yembaka awa nazalaka président ya bayembi awa. Merci vraiment. Balandina biso bolinga ba mingi parcours ya Ndeko Flamme. Ndeko Flamme bandi na orchestre ni oboza chantre bandi na orchestre ni. Ndeko Flamme ayemba na chorale nini. Vraiment moi parcours na ko betela biso mali sur la parcours na yo. Merci. Parcours na ngai nabimaki na ndenge na ngai. Na lekelaki na ba groupe ata ba chorale te mais bato da ba kenda avant ngai nde bango ba pesanga ba idée bananywa nazalaki côté ya village na biso kuna na Mbujimai na province ya Kasai orientale bisika na bandaki carrière na ngai solo ezalaki boye mama na ngai muntu abanda koyemba na kati ya église SM mama na ngai ayembi mama na ngai abandi kotika makambo ya koyemba siko nzambe pe azala na ba pièce de rechange na ba provision na ye era monaki ke mama atiki koyemba lokola ngai nazalaki provision abimisi ngai na bandaki koyemba na bandaki koyembela bandaki wando ko okanisa te jomo ke no kuma moyembi donc to mama tika le bazio batindi yo moyo zalawa ngai na bulaki te nakanaki ke mokolo mosusu nga na kokuma moyembi te mais yo moko bande ko zala moi talon na te ke na ya mona douce zo yemba ya mozo nika bilo zo yemba to ya ka be mo bu ko mi chanteur te tozalaki bana moke okomona ka boye na uti classe boye na bengi baninga na ngai na lobi yo zwa sani zwa bazete abandi kobeta na sangisi ba camarade na ngai bomwana na bandi koyemba bazobina na zote ya makambo ya bongo wana bondo yemba tombo zana na bomwana nzembo na banda koyemba tango nazalaki mwana moke ezala ba nzembo ya ba musicien akala o sero akufa Cécile Tiama ba frère Mususu Jaché Kalom extrêmement nzembo moko na banda koyemba nzembo moko ya sœur Cécile Tiama oda akufa ke ton âme repose un peu na banda koyemba yepo nzambi ujilu pandulwani jindila kumpala kweba dinda nejilolo mitendekenu yani ifike kumpala kwebe te yako macho ebe kumwaji wanyo. Vraiment te sentir au son hein sikoyo tango bando imonto za mom ko za na mali kanisa te ka mama ko tsana na chorale mama ngapela lingina bando yembaka te na banda ko betela kaka baninga na nga lisolo ke ngai nga na kokola na kokoma muyembi na kokoma pasteur nde na banda ko yebisa bango bongo. D'accord. Si quand ton maman si à Kati Koyemba ou continuer sur le solo. Maman atika Koyemba abanda ko sala ba makamuna ye ya commerce kaka zo yemba te. Siko epa ba maman noko muto abanda Koyemba lisusu na banda ba noko bazo sala répétition ngape naza esika wana na banda ko landa kaka ba chanson na bango ba banda ki Koyemba les jours nzamba benga ngai baloba ke prophète ayeba na kanamboka na bango te menga wana nazo boyango po nzamba lokotanga na village natal na biso esika na kenda kokutana na nzambe esika na bandaki koyembela na village na biso na bena kalamba esika na bandaki koyemba na yembi kuna na ye na Mbujimai na bakundaki koyemba kaka bongo ti na ye evoluer na bandaki koyemba biloko abatu na ye kokutana na ba mise moboye lokola ke ba mise bazala zuwa makasi soki oyembi na misu na ye asali mwa composition na ye akemba asalaki ba jeune ba tout ça mais na ye kokutana ba difficulté ebele ba pesinga
nga conseil yango pe nga pe na lobi ke ko banda lelo na zu engagement ya ke soki muté ya te na banda ko koma maté na nga na kaye soki likambo ekomeli ngai na nzela na sangisi na maté wana na sali nzembo ndenge ezalaki bongo ndeko Flamme aza compositeur a composera ba nzembo na composaka na ngai na ngolo ya nzambe ndeti nzembo ni déjà aussi da composa ko beta somo akapela mo weka sava naza na ba nzembo ebele ya Arlette ba nzembo eza ebele mais makoki ya finance ezati nzembo mukeka naza na ba nzembo na ngai na yembi mususu na munoko mboka ya Tiluba mususu na yembi yango na Lingala na nzembo ya liboso naza na ndamu na Tiluba ndamu na Lingala sava na kobanda kaka nzembo na composer na munoko mboka na nzembo mususu komona ngo kulomba kwani elakisi nini kulomba kwani eza kosenga wana nazosenga onga nazosenga tata na ngai te po tata na ngai so na sengi akoyebisa ngai tozela jour tela na kosalela to komi jour na salelinga te na kosenga mama akozelisa ngai po asalela ngai mais onga nazosenga nzambe wa lobaki ke venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés moi je vous donner du repos yamba azana nzembo ali boso kulomba kwa na Jehova mwari wa senjoni ngara iwe Yesu mwadi Jehova Jove Yesu tungambirila mwadi Jehova kulomba kwani yoyoyo zambi kulomba kwani shanjwa bana mambondo kulomba kwani wakwenda nenda mambondo kulomba kwani ni ndomani moyo wa munda nzambi kulomba kwani ndindomani kaninga nzambi kulomba kwani kalubi nindo machinga na wala nzambi wakwenda nenda teleja kulomba kwani zambi zembo aliboso yangu merci mingi moi extrait olobi na ngana po batebele tongo loba ka chuku ba yo kana bango ilo mote sko moi lingala ndesa bien opo yo ka chu bate ayo ki moi so mngonga na kitoko na sko na lingala esala moi bien nazo mekana no na yemba lisusu ata de ba défenseur bazate nazo yemba nzembo zana na oyemi na Tiluba et c'est Pélissi Charlie Kalmoya vrai moulou na skazala yo ki on sale bien mon frère parce que bon bazolanda o ba ebi munoko wana te ba yo kapena lingala ba sepeli savoir nazo sepelisa bango lisusu nazo yemba nzembo o eza na titre kezala pembeni na ngai nzambe Jova Yahweh nanga oza wapi Yesu Yahweh nanga okay wapi Yesu Yahweh nanga otikali wapi Yesu zala pembeni nanga Yahweh zala pembeni nanga Yahweh papa nanga zala pembeni nanga Yahweh Messi nanga zala pembeni nanga Yahweh Delta nanga zala pembeni nanga Yahweh Berger nanga zala pembeni nanga Yahweh Yesu kokene mosika te zala pembeni nanga kotikala mosika te zala pembeni nanga kofanda mosika te zala pembeni na ngai po ete ngai moko nakoyeba na te Jésus po ete ngai moko nakotombwa mama te nzamba Daniel po ete ngai moko nakomata te Shilo nalingi ozala pembeni na ngai Yahweh. Vraiment merci mon kitoko la pose oyemba kaka vraiment merci beaucoup ndeko asa na banzembo mingi combien d'albums nazalaki na programme na ngai ya kosala 8 chansons mais na makoki na ngai lokola naza na sponsor te ngai moko
na mi produit album ya liboso yango na retiré kaka 4 chansons o soki nzamba asungi lokola toza na concert le 28 mars tokosala yango soki nzamba asungi tokosala nanu mwa clip ya 4 chansons o eza na kati ya studio mpona kolibere yango soki nzamba asungi ba chanteur boza ba difficulté bile pe bozo kotana nango ba difficulté ezangaka te ya Arlette ba difficulté ezalaka ebele okomona kaka na kati ya biso bayembi nano ebele ndeti ba difficulté nini okomona ba polémique na kati ya église komona bato wana yembaka koleka oyo wana yembaka koleka oyo yango pe soki ekomi na matoyi na biso elukaka mwa mbutu parfois muyembi muso kolobaka lokola babandi kosala ba polémique epa bandimi ata ba nani ba partenaire ata ba fanatique wana ko benda mwa bulu yeka na kati ya biso mutu muso ko banda ko buleke wana mutu tel nde akenda ko yebisa bango babanda koloba bongo nde ba difficulté tozalaka nango ya mususu ke ba mususu balingaka lisusu kotosa ba visionnaire à église te des abongo ba difficulté ezalaka na kati ya musique mususu balinga otosa bayembi mususu balinga kotosa ba visionnaire à église te po na ngai fo na tosa perspirituel na ngai à part ba difficulté wana ba difficulté mususu bokutana nango eza te ba difficulté eza ebele selon rôle ya mutu mbongo ba difficulté koza mususu ya mbongo po ya liboso ba mission mususu balinga mbongo makasi lokola na nani na kati ya nani école to banda kotanga tozana ku moko boyo babanda ki koyebisa biso la musique bazoto na biso qu'est-ce que la musique so batuni biso qu'est-ce que la musique tolobaka la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille siko so yena donc na ba musicien ba koye biso l'art wana eza l'art ya mbongo bazolongola o l'art yo biso toyeba ki wana te bazoloba ki o ya mbongo ya argent mbongo mani musolo yango bongo yango molobaka ke wana nde l'art ya mbongo soki mbongo eza te moyen ayembe eza te soki mbongo eza te moyen mosala kende liboso eza te d'accord merci vraiment tu retenu que na difficulté autant na mingi na niveau ya église na niveau pe ya mbongo ba producteur pe mikolo bazomona na te producteur pasi misala eza mais moyen ya finance eza te okomona mutu moko boye ako solliciter que yo na okoti au studio obandi kobondela o matingomba o gene omoni kaka mutu ana kaka abandi kolaka yo kaka na kosalela yo na yebi ba difficulté yango wana vraiment to comme vraiment na suka ya émission ya biso donc lelo loka to mbaki moyembi to si sa émission boete jamais donc moi son moko boyembi biso moi lo yembo moi bien suka ya kitoko vraiment na ngongo wana malamu so si opesi moi quelqu'un bote na yo zoyemba lokola mwana na nzambe lokola mwana chef de terre losamonin ongai na kosala pona zoyano na mituna na ngai losamonini ongai na kosala pona zoyano na mituna na ngai natangi na biblia eyebisi ngai rien que la prière na bondele lolenge nino na prier fois soni nzambe s'il te plaît yebisa ngai lolenge nga na kobondela po vina ngai ebonga po vina ngai echange losambo nini o ngai na kosala po nazoyano na mituna na ngai natangi na biblia namonaki ya na mataki na Shilo asengaki yo mwana oyanolaki ye opesaki ye mwana Daniel na kati ya libulu ya bakosi likolo ya losambo okangaki mbanga ya kosi obimisaki Daniel na kati ya libulu ebongo pona Silas na kati ya boloko likolo ya loyembo okataki minyololo obakangaki pona Silas nine zozangisa po mabondeli na ngai ekomepana yo nzamba Daniel po vina ngai ebonga po vina ngai echange na yebe loko moko na kati ya motema na ngai kaka losambo na boy kutima fami na ngai na boy kosalela kindoki ya fami losambo nini ho ngai na kosala bandeko baningami na kati na kolo eza frère na bino Flamme du ciel Kalubi Mutonda Balogi fils du chef de terre
nazo pesa bino numéro na ngai ya téléphone so bolingi bo contacter ngai nazo senga lisungi na bino musala eza awa mais makoki ezate so sepeli na ngai okobenga nga na numéro oyo naza na numéro ya Rage ya liboso 085 247 50 34 085 247 50 34 naza ya Vodacom 081 835 59 87 Zambalola apambola bino. Merci mingi. Vraiment ya mingi ya roloba vraiment ezate bino moko bolantine déco. Mungongo vraiment ya kitoko. Mungongo kitoko makasi mungongo esenga mafo etombwa ma vraiment mais retombwa mapamba te soki bino bo accorder bo apporter lisungi na bino te vraiment bo apporter lisungi vraiment mingi na ndeko azana na ebande donc ndeko so bana musala faut toujours aide lisungi ezala kaka donc faut sungi ndeko te mawa plein vraiment to komi na suka ya émission na biso na si ba balandi bo sepeli mingi makasi na pesi mbote na nga gros bonjour à mon boss Michel Chako, mon sakoli Chako, ebele vraiment. D'habitude de ressources à moi en beauté plus ça ça va merci Arlette. Na lingi na pesa mbote na bao nyonso balingi ngai nazo pesa ya liboso nazo pesa o ya liboso nazo pesa père spirituel na ngai tata ya motema ya boboti tata ya motema ya boboti papa prophète Daniel Mukengi dikalu dia shada chef de terre papa o alingi nga na kota na kati ya vision na ye papa o alinga ka pongai mwana na ye na yebana na lingi na pesa lisusu coordonnateur na ngai o ya manifestation na ngai Jedeo Kamanga sans oublier batunyo so na kati ya Ikadisi Foko nazo pesa ya Arlette merci beaucoup nazo pesa mbote na bana nyoso ya Ikadisi Foko dona Kamanga nazo pesa papa dona Kapanda nazo pesa mama Emerance Bianza papa Ezaï Kasonga nazo pesa ba ser nyonso bazo linga ngai sans oublier Soliste na ngai Chris Solo Tisenga wa Mulamba merci beaucoup. Merci mingi vraiment mbote belé na bandeko nyonso tu ba fidèle nyonso ya église et gradi mbote mingi vraiment to komi na suka na cercle sepela qui vraiment ya trop vraiment ya mingi ya kolobeza te ba mbote na ngai belé na Irène Lubaki mbote na ngai belé na DG Keke ba mbote na ngai na maman Bernadette Mouzinga ma mère à moi ba mbote belé na grand frère propre Kenny Love donc ozangi musicien na famille donc ça mokili na biso bo ça mokili na bino musicien na biso na famille Kenny Love bambote no ya trop na pesi bambote na ngai ebele na maman Antoinette Dembo bambote na ngai ebele na Charlie Mutombo bambote na ngai na Petit Gédéon bambote trop ya moyembi Petit Gédéon bambote ya trop na pesi mbote na ngai lisusu na Marcus Sadam bambote na ngai na maman na William depuis na Nibi bambote trop ya trop merci mingi tokutani prochainement pour un nouveau numéro merci.